Hello, coucou, bonjour, bonjour, mbote na bandeko na ngai, nyo surtout batalaka ngai. Na pesi bino mbote mingi ba oyo surtout bolinga mameli ya nitu. Merci beaucoup na bino surtout bo disposer ata na bino pona kotalanga. Soki na bi allo, bonjour na bi bana bo benga ba mama bo benga ba papa. Émission na biso yango e bandite papa nous pour le mariage. Ensemble suivant maman Elia nitu na pesi bino mbote mingi bandeko na nga obo disposer vraiment ta na bino pona kotala mama Elia nitu. Merci na surtout bo defsa nga misu pona kotalanga matoi pona kokanga so na bi ma titi l'angolaise. Wabino mamedia ni tu na esengo ya kwa yasu liboso na bino kokuta na bino kosola bino pongai na bino to solo la kabo. De mon côté tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Et vous, faites-moi savoir de votre côté comment allez-vous, est-ce que vous allez bien? Beaucoup me l'angane, beaucoup me l'angane, des commentaires parce que nous aurons vraiment temps à côté des commentaires. Nous surtout beaucoup l'angane, la tango, nous na répondre pour R, nous ezalaka moi et belé. Maman ni tout n'a pas si bien nombre de belé. Dans le bien merci beaucoup. Nazana moi les seulement les taux sur la mbango pour awa nazo bima moi mukie. Nazo bima moi mukie pour na okendo la visite ya salle moko fona la mariage dans 2 mois awa na okendo ko visiter salle mais baki avant kende lokona nazo ki coup de fil ya ndeko abenga kinga na baki kenom avant la bima na solo na bino na bandeko na nga oyo botala kanga liso ndenge na solo na bino eza boyiki masolo oyo continuité ka par rapport ya makambo oyo etali basemeki makambo basemeki kozala vraiment mingi kozala vraiment et kozala vraiment temps penza na sito ke na fin de l'année hein, parce que vraiment nazo so ba retour ya ndenge na ndenge ba coup de fil ya ndenge na ndenge et c'est normal aussi parce que ici nous parlons du mariage la vie de couple c'est tout à fait normal que nazo ba retour ya ndenge wana yana ndeko moko benga kinga lobi ya episinga ki maman il y a ni tout na benge pona yebisa yo lokwa yo sa mama bala lisolo ngwe bokaka eleke pa na yo parce que maman na yebiki bato batala ko bato mo ya sérieux oui nga mameli ni tu bato batala nga bato ya sérieux na lo bakanga ta 5 personnes batalinga et ça la nga ka plaisir ceux qui 3 personnes ba qui conseil on appelle tout ba en pratique et ça la nga ka bien parce que na ba ke bit ya monsieur et bien pour le mariage et rapport na pe bisate mais rande pona ko bongisa ndeko mwasi alobiki mama ili ani tuna kati ndako libala na ngana boti bana basi na boti bana mibale mais na la semeki moko mama ili ani tu oyo penzo kaka penza ko sende na ngana kati libala epine na nga penza semeki na nga wana semeki na ngana sana motungisi moko mama ili ani tu ko tungisa ngana ba modèle nyoso banda na kota libala sende na nga kaka ye okoko imaginer ki bana tango bazaki mike bana na nga basi tango bazaki mike mwanta muso moni bana so boki ko tika bana na vacances quelque part bana soki baki na vacances na ndako moko boye bavandi ata baza na 3 ans 4 ans bakoyeba koexplike makambo malamu te mais ere bakomaka baza kopusa na ba 7 8 9 10 ans baza komona makambo ndenge ezoleka bana ekozala vacances ke bokende pa tantine boye oh non on va pas aller là-bas pourquoi bana mosusu balobaka bamosusu balobaka te boke pa non on va pas aller là-bas soki omoni bana baboye okende place il faut tout na pona nini bana nga ba yokende place wana te pe ko forcer bana te parce que bana nyonso tout balobaka te bana mosusu baka na timidité moyo ko botama ba mosusu pe basaka nini balobaka abi mama nitu bana ba depuis bazaki mike bakendaka vacances kuna pa tata mwasi na bo bakendaka nana mwana moko a caractère makasi parmi bana nanga moko a na caractère moko vraiment il est dur ça vraiment dur de caractère mwana nanga wana semeki nanga zalaka oyo soki semeki nanga na ndako oyo yo zela soki ba nazo yebisa yaka na ndako linko ya te soki bolinko sa boete yo zela te mko libala no ko luka tata mwasi mko libala mwasi azo baka bongo na muna ka normal tata mwasi kana mwana kaka azo bana mwana ne kaka po mwana nanga za dur de caractère wa kaka yo zela te mko libala ko luka tata mwasi lelo mona valeur na ngate vacances ya kate na ndako ya kate mais zela tango matanga ko bala ko luka tata mwasi na maya miso ko luka tata mwasi sikoyo okoluka tata mwasi wana ndo banda kolobela ngo mabe parce que ayina semeki na ye viki ayina semeki na linga semeki nete ko yina wana ekota peti na mwana bandeko mutu mota koloba kina linga kayo malinga mwana ota azate mutu moko koloba tika linga ka mwana yo linga yote azate soko lingi nzete te mbuma nango pe okolinga yango te alors ndeko na biso mwasi wana na semeki nezaka kita vraiment semeki nezaki vraiment sende na kati ya ndako libala kotungisa moninga kotungisa semeki tout ça ekite azalaki vraiment na motungisi makasi akoma eka na mwana wana mwasi ke yo zela ya moko libala okoluka tata mwasi lelo mona valeur na ngate soko asana mwasi na semeki na okoluka ngai moko libala okoluka nga bana kande bazaka pe bana bazokola mwana pa ina fiancé kaka ninga lobaki bakoluka mwana pa ina fiancé le pire aza grande sœur ya mobali mwana ayepe na fiancé mwana ya na fiancé boy tata mwasi mwana ya na fiancé nani
mama na ye abandi kobimisa mabe ya mama ne mama na ye ndenge aza wana abokola bana wana mabe abandi kolinga bana na baya vacances te bana wana boye bana na bayeba ya biso te bana na ye bavaleur na biso te bayebaka kote bamama na bango te bayebika banoko na bango balingaka bamama kulutu na bamama leki eske biso bapesa biso valeur na koya te botala motema tata mwasi ya ndoki oyo naye kolobela lelo tata mwasi ya motema mabe ndenge nini tata mwasi asali motema mabe na mwana ya ndeko na ye tata mwasi banda koloba nyonso bomba na kati ya motema tata mwasi banda koloba donc ndenge ayina semeki na ndenge mpe ayina mwana te banda koloba na mwana kolukanga ayebaka ke mokolo baoza na besoin na mokolo ya libala etanke tata mwasi aosa nini akoya te yango bandaki deja koloba ngo avant ke bokolukanga mpo ye na semeki basaka nini bayokanaka te akotisi koyokana na ye te ntina kati ya bana tata mwasi ya ndoki motema mabe botika mitema mabe kindoki na bana baningi ya malamu te tata mwasi ya motema mabe ya motema bondoki oyina semeki kuko oyina na bana wana semeki akina baona libala te bana wana bazali makila ya semeki na yo na ndeko no esangisi nde esaleli bino eboteli bino bana ifo sepela oyini mama oyini mpe na bana o tata mwasi ya modele tata mwasi ya ndoki ya motema mabe na ye kolobela lelo tata mwasi ya motema mabe tata mwasi babi otalaka nga place ozotala nga je m'adresse à toi tata mwasi tika motema mabe eza malamu te et ce n'est pas bon eza bien te koyinaka bana baninga semeki na yo azaka mwasi ya ndeko no jamais yo kokende na okoremplace semeki na okende kolala na ndeko no na kati ya chambre na ye okende te jamais ata ndeko na mobali aboyi mwasi wana akozwaka kaka mwasi mosu akoremplace jamais ndeko na ndeko bokolingana ekomi abomination epa na biso babantu ezalaka te esalamaka te ata ko tozalaka bakitudi na lelo bakoma koboya yango balinga yango lisusu te tata mwasi modele tata mwasi ndoki motema mabe tata mwasi ekomi na ntango ya libala tata mwasi aboyi koya na fete ya mwana tata mwasi aboyi koya ndenge ezalaki ye tata mwasi famille ya papa famille ya mama evandi bazwa biloko ya libala tata mwasi aboyi koya na libala abandi kobimisa mabe te mama na ye baka bato te mama na ye respectaka bato te mama na ye kalkulaka bato te mama na ye kipaka biso te mama na ye boye banda kaka mama na ye parce que tata mwasi lokola yina semeki na ye mwasi ya grand frère mwasi ya petit frère na ye yango wana mabe wana nyonso asu nini alatisi yango mwana oyo baboteli bango oyo azali niese na ye botala batata mwasi ya lelo mitema mabe ya boye yabe ya Zakari yabe ya Zakari yanga ya pasi pe ya bisengo yanga ya motema yabe ya Zakari yoka tata mwasi ya bondoki est-ce que yoko se comporter bongo na bana ya nani ya papa fondro yabe ya na bana papa fondro yoko se comporter ndenge wana na ndenge na yebele mama gentille intimité jamais botala motema mabe ya basemeki soko ya union na bana yo boti semeki omona kosani akoyina bango ok eza malamu te ce n'est pas bon koyina bana te baza ba innocent basali eloko moko te mama bango azela komona tia kondima mama ekomi kaka yebaka biso ekomi na ntango ya libala nde akoluka basemeki nakoya te ndeko ya mobali lokola mpe aza leki wana aza yaya makasi ya kosala eza te babalisi mwana na bango sanke tata mwasi nini tata mwasi aya koassiste na libala ya niese na ye niese oyo abali tata mwasi aboyi koya mpona nini lokola yina mwasi ya ndeko na ye asala nini ayina mpe na bana ndeko ne estce wana eza malamu mokili lelo echange bato bakoma kosambela botika makambo kisemeki yango mpe ana poto ezalaka basemeki ezalaki na Kinshasa nake mpe basemeki ana poto ezalaka mwa moke bato basalaka bato bakendaka mosala okokende mpe basemeki me tout le temps te mpo semeki mpe okokomisa camarade te okokomisa semeki camarade te bouta kotela émission naselaki bino te oyo camarade moninga bomwana azokende kotonga camarade pa basemeki na ye na belle famille but na ezaki nini abomele libala but na ezaki abebisele libala semeki azaka camarade ya semeki te semeki azaka distance bonjour boni na ntango likambo bokutani ovandi osepeli anaketa semeki nanga semeki mpe soko avandi aya kotala yo semeki so bokomi kokoma bacamarade eluka baproblème ezalaka bien te semeki fo kozala distance pesa ye respect na ya semeki ndenge mwa mwasi wana azalaki azopesa ye respect na ya semeki aza mosika ntango makambo bazokutana me ye semeki alingaki bongo te alingaki semeki akoma soki camarade na ye ya ndenge nini non belisa akozala ami na ote bande kobomeka te soki nano ozala camarade na semeki no te kosala yango mpe te kokoma mpe camarade na semeki no te nga mameli ya nito napekisi bino deuxi ya mama na bino aza koyebisa bino soki nano osalaki camarade na semeki te kosala yango mpe te avec de belles sœurs il faut avoir des limites toujours des limites faut ozala na barrière faut ozala na barrage na moko boye ezalaka wana oyebi ke semeki nanga tokosola oyo tokosuka awa semeki na tokokutana boye kozala semeki azala camarade na yo te
pour ceux qui se mettent comme camarade na yo nde pas impolitesse kotaka nde pas manque de respect kotaka nde pas makamamebe kotaka bokomi pe kotonga batu pe na semeki lobi tan boko beba na nyonso bemi libanda aloba ki boy asala ki bozong se ki boy mabe ba kosala kana moninga pene ndakisa nango zala ekenge faut qu'on soit très attention pa o na bokoyi bo trébucher na makambo ba semeki te semeki aza semeki pe c'est respect na ye ki semeki na zala musika o tata mo sindoki tata mo si motema mabe. Oh, tata moi si ndenge ni motema mbe tata moi si oza grande sœur petit frère balisi mwana tata moi si Brigitte oza motema mabe tata moi si Brigitte oza motema mabe ata na semeki no boyoka na to koko sango na likambo ya jour ya libala ya mwana te tala no otiki mwana na mauvais souvenir siko mwana wana jeune fena na nenga koli tata moi si yeba ke a écarté yo oke musika na motema ne oza lisusu te okozala ka pe lisusu te olongwe na motema ne parce que mwana moko te ya lobaka mwana mwaza ne ndoki mwana moko te kolinga akomona ke tata mwasi na linga ka mama nete mwana na linga yo eza pasi makasi tata mwasi olinga ka mama te mwana linga yo ta biso bato tobotama na Afrique elekaka te omaka semika mama ya biso wana nenga linga mama ya biso te esalo déjà passé tata mwasi na biso linga mama ya biso te tata mwasi na biso na mama bayokanaka te esala kaka pasi mama leki na mama kutu bayokana te ezalaka nango nde mosusu me batata mwasi mpe ezalaka différent tata mwasi ezalaka différent mpone parce que tata mwasi déjà alingi semeki te lokwa alingi semeki te ayini mpe na bana tata mwasi Brigitte tata Brigitte motema mabe aboyi koya na libala esika babalisi mwana eleki na ye pona nini polo kwa ye yinaka semeki na ye aboyi kosala nini koya na libala eza bien te il faut ko changer bongola motema na yo Yesu akota kuna bongola motema na yo mama bongola motema botala mokili nde ekomi matata mokili ekomi mabe tokomi ko vivre na ba masque ata ko tenela chemo rouge na ngaboyi de mtil makenja de londole na chemo rouge ata ndenge na tie rouge oyo ntango na obima komona yango nini masque botala ndenge tokomi masque tokomi kolata ba masque mokili échanger makambo eleka na mokili oyo ifo eteyaka biso zala motema malamu yeba koassiste baninga eza très important surtout famille camarade écoute on s'en fout moko samada naza nanga kuna te mais tata mwasi ya bana mwana bali oboyi koya il faut savoir s'assister c'est très important la famille est sacrée la famille reste la famille. Tu n'aimes pas ta belle-sœur, elle t'a fait quoi? Même si aujourd'hui ton frère décidé de quitter ta belle-sœur, tu ne vas pas la remplacer. Ta belle-sœur sera remplacée par une autre belle-sœur. Elle, ça ne sert à rien. Vaut mieux faire la paix au lieu de faire la guerre. Il ne faut pas faire la guerre avec la belle-sœur, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'importance. Bazobalisa mwana yo boy ko yo lekisi ba motema mabe ya mwana batu muso ko zo sekisa ka motema na ye eyinde yina yo linga kayote tokebaka na batu muso mona muto bazabola gentil faut tokebaka na bango il faut okeba na zabola gentil oyo kuta ne zabola gentil parce que ya bandai ko baboko kanga mukola libala pe makambo sene ekokisami tata mosa ko mona mona ki libala komi ko bota ma passe komi boy passe nzoka nani tata mosa za kandoki tata mosi Brigitte ndoki tata mosi Brigitte motema mabe eza malamu te bandeko botika bebizelela boye ce n'est pas bokena lifelwa bokokende na moto bizelela tout c'est pas ici bas bino bato bomesana kotonga bato bino bato bomesana koyina bato bino bato azizani bomesana kokabola bato esika baninga baza biko za malamu te bino bato bozaka na kati libala moninga kokende tya songi kokende ko dénigrer baninga kokende koyina baninga bino bato boza problème eza kona gona kokende te ena kosala eza mabe makasi pona tout ces pays ici bana sa moya toyebaka te kolona kolanga pe za habitude te okolo bakena kanga sana muto ennemi pendant 2 ans na kolobisa la 3e année okangisa ka ennemi une année pe kokite okufi osani nini osimizela okay omoni yo muto kokende oya kotika na ta nzambe limbisa mais yo muto kokende osenga subo limbisa pa ya nani po oso okufi osokeye toyeba kolimbisana toyeba kolingana totika koyena na ça sert à rien linga semeki na yo kotika la semeki na yo linga bana ndiko no bakotika la bana ndiko na bomoni pourquoi ba balinga mingi bana balinga mingi kote bo mama poko mona mama kulutu mama leki balinga la ka bana mwana ya nanga mais côté botata batata mwasi bazaka toujours bata ba problème toujours mona bana baka na facilité kokende côté ya mama bakina ndako ya tantine ake pa tantine akoki kozwa ta saki ya tantine akolia ameli ndenga lime soki ake pa tata mwasi azalaka na mwa keba pourquoi parce que ayebi que tata mwasi na mama nanga ezalaka mwa mpuku na ina moyena se permettre kosala bopa tata mwasi ezalaka te boko mona bana mwana akokende kose confier pa mama leki na ye to mama kulutu mais pa tata mwasi akendaka te pourquoi parce que amonaka déjà comportement ya tata mwasi vis-à-vis ya mama
comportement tata moi vis-à-vis à maman et ça est déjà barrière attends maman le bien l'autre côté mais nengo se comporta kana semeki na yo nengo tonga semeki na yo nengo sala ka bakara nengo zaka kodongola kama kambo sala ka mwana zomona mwana tanga kola ape na barrière pourquoi parce que ebiki oyo alinga mama na ngati alors boko na kabana anati ya mwana moni ki balbaka mwana zaka ya mama kuluta kulinga mwana ndeko ni mama leki ya kulinga mais ndeko ya mobali tata mwasi balinga apeza ya mukie pourquoi balingaka ya mukie po ayina mwasi ya ndeko na ye surtout mwasi ya ndeko yango so aza ya bien ana mwa mosala ne bien asalaka mwa bien ape na mwa façade moko lokwa yanga mama ili ya nitubo po nga apesa nzambe merci ya pesa nzambe merci mpona façade na ngai ana mwa façade ne ya bien aza bien asaka mosala ya bien arulaka mpe siko semeki atambolaka makolo semeki aza na mosala bien te ekuta mpe semeki wana abala te aza na libota aza na libala te ekuti so mal chance ke semeki yango mpe abota mpe lisusu mpe te semeki ya bongo azalaka aoza na likundu moko ya makasi yango wana na opesa bino conseil semeki bakomisaki camarade te semeki fo kotya barrière semeki bakomisaki camarade te bozala mais faut za na barrière tikele place na kisemeki bosukisa na kisemeki boza famille mais za makambo mosusu barrière il faut ezala po aza semeki akotikala kaka semeki basemeki ya ndenge wana lokola mama Brigitte lokola semeki Brigitte oza motema mabe oza malamu te awa badi sokona baba aide soignante eloko nini yo wa motema mpasi bato nyonso bamama nyonso koma aide soignante parce que femme de chambre koma ya bato bazanga mikanda moto aza mokanda te nde azaka femme de chambre so moni moto aza mokanda asala femme de chambre style lelo loba setini eza mpenza na kati ya makila ne asepeli kaka parce que bato nyonso baki kosala femme de chambre batika bakoma na bango ba aide soignante yo sikoyo kaka mpo moninga aza aide soignante kaka mpo moninga na voiture kaka mpo moninga aza bien mpo mobali alingaka ye surtout semeki oyo ayokaka yo na mobali boswanaka te semeki ya ndenge wana alingaka semeki te semeki alingaka nini basemeki balingaka soki oza na problème kende kolelela bango wana problème etalanga omoninga te mobali mikolo azonyokolanga mobali na ngai alali libanda mobali na ngai mikolo oyo amonisanga pasi mobali soki ozolelela basemeki na yo pasi yo mobali aosala yo bravo basemeki basepelaka ndenge wana mais soki oza moto okendela kolela basemeki pasi na yo te vie de couple na yo betelaka yango basemeki te oyebisaka bango eloko te bamonaka ozongengangenga otyaka mwa rouge à lèvre ata oza na makambo na yo bango bayebaka te balingaka ndenge wana te mingimingi la plupart basemeki balingaka te mwasi azala épanoui basemeki basepelaka na mwasi oyo mobali aza konyokola ozokende mpa na bango aire nyonso mama dodokolo dodokolo mama ozokende koleloko oyebi ngai yango na bosaka attention soki oza na makambo na yo kende oyebisa ngo toilette vanda na toilette bovandi vraiment na kive olobi toilette tala nga na aboye nga na aboye na aboye na aboye na aboye kobetaka masolo te surtout bapoint faible fo basemeki bayeba yango te basemeki fo baba bapoint faible na yo te makambo eleka na ndako ya libala no il faut pas basemeki bayebaka yango oyo ya mabe lakisaka basemeki no bon côté ya libala mauvais côté ya libala kolakisa basemeki te ekomela bango baarme jour okoza na position de faiblesse babimiso na bandoki basala nini baseki yo bacoli yo mpo kolinga kimia te balinga kaka ebeba nango beba lelo lobi mosika wana eka conseil ya deuxième maman Eliane Nitu mpona lelo atuka tosuki wana bobosana te toza na la marmite na biso nzungu ya maman Eliane Nitu papa soki oza célibataire olinga kokenda koleka de gauche à droite ntango okende kolioka oke kolia mpa mwasi moko boye ntango mosu mwasi na lamba ane kitoko azalaki na ye moko ntango bali kokende kolia mpa mwasi na olingi ekoma kaka mwasi wana asali nini akangi na kisi ye bambula nyonso tu oyo alia biloko ya bato ka alie kuna te bakangi na kisi te ezaki amoni place moko okende kolia komo okende kolia akangami kuna alors mama Eliane Nitu ayeli bino la marmite de maman Eliane Nitu bokomande biloko na bino nde na bisaki bino oza na mposa kolia nyonso oza nango besoin komande mama Eliane Nitu osali nini akoya kolivre service traiteur de croissant la providence ezali pour avoir mariage na bino bo hésiter te bobenga maman Eliane Nitu numéro de téléphone eza 06 15 31 69 99 na bakana linga mingi bobenga à partir à midi pour nous avoir couche tard na linga ko benga va midi te soko lingo benga quel que soit pays ozali faut benga na midi na heure de France na heure de Paris ou benga na midi na heure de Paris na koyamba yo sans problème mbote mingi na bino surtout merci na bino surtout bato botala kanga
Merci na mama Christine nanga kuna na nini na Toulouse sikozali pesa ba mama Toulouse mbote na bango matiti l'angolaise pesa ba mama Toulouse mbote na bango moi bana nanga ya Toulouse na pesa mbote ko bosa na teso moni papa mavuba monsieur le maire salela ngai ba bise bile papa mavuba monsieur le maire doyen ya Toulouse nazo zela monsieur zaka abu mato kana telefone on zaka telefone na papa mavuba sa nini abenga ka ndenge to solende ka to yokanaki pona lelo to suki na kanda baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata na mkamsa kumuna nzamba ni bele bana betu bye bye.